L'histoire du jour na Dikina TV. Eh, la championnat. On a été la Kema Fumbe. Ba forçaka bolingote. Na fandi na mobali pendant 8 ans, presque 9 ans. Na boteli ban na mibali. Mobala salaka te. Ngande na bundaka. Na futaka ndako. Biloko nya kolia. Makambu nyonso. So yi mukwana sepela kopesa le msusu 100 € ou pas na mwa wana. Mais na yoki mobali ke na Kishasa ke ko bala la champion ngai ata maya opira pesa ipa na bisote abali mariage otalo lobi ke oui bolingo basombaka te. Suivez na l'histoire des jours na Dikina TV lo lingi ndeko na bisa mwasa zwaki décision malgré pasi ya ko quitter mobali wa zokisaki. Suivez l'histoire des jours. Si c'est la première fois yo ko landa ngai ko bosa na surtout ko s'abonner te pose à la avertir na temps réel tant la champion na dotia vidéo ya sika na chaîne. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était la Kema Fumbe en direct. La soirée, gros coucou, n'a pas abonné, ni sur Dikina TV. Partout dans le monde de Sika Bozali. Et je dis bienvenue, n'a pas nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz Benzola. Mouto Kayata, le 4x4 double pression. Il y a Suède. Il y a Yo Yango, mon sponsor officiel. Beaucoup de respect. Bandeko. Lissoulé ou t'es pas bandeko, moi si. Lissoulé ou t'es pas bandeko, moi si, na kombo Niclette. Alobi la championnat. Ba force ka bolingo te. Na kuta na kina mobali. Lelo na âge à 38 ans. Na kuta ina mobali. Mobali asala kati. Na boti mwana liboso, na boti mwana mibali. Mobala sala kati, mais azwaka mbonga chômage. Soki na mwana loba pesa o 100 € sepela, mais ngande na zo charge nyonso ya. Atika ya ta ko bala ngai te, ata opire ya pamba oyo apesi te. La championne. To fanda kana mobali na boti mwana liboso ya mibali nde mwana sina mesana kina ngai. Ezana mibali so bazala na conscience te. Mibali mususu bo moto wana ezalaka bango te kete na ofanda na mwasi fona contribuer te ya komi lobi nango mana patience tonton Gelor ba bercier quoi comme mibali baza rechercher na mokilio donc yo faut sala nini obondela non wana za likambo bo moto basombaka te basombaka bo moto te ndeko Niclette lobi la championne na fanda kana mobali na lesaka na futaka ndako na fanda kana mobali mobala sala ke loko te bangandai batni télévision et pai sala ke loko te de pas kota mbongo ba pesa ba chômeur wana akota pe chômage te pas sala te azwaka aide ndeza la kana bamboka azwaka abalanga te toza pe marié te ni na mikanda ni na nini eloko te. La championne na fandi toza na 2020 na ba 3 ans passés. Na 2017, la championne bombe quitté la ngana makolo. Mobala kenda Kishasa. La championne asala libala. Nge pa nga mobala za piaker. Mobala za la kana mbongo te la championne pose 100 € ya pamba fo kumisa nzambe. La championne na mona libala wana. Après une année, tango ye fille o bakende ko bala. Akomi ko comprendre que mobali nazo kosa yesu ki ndenge nini na yebite makambo yebisaki ye a contactanga na nzela Facebook ona za makambo ko sola nayo atindelinga ba photo na linka na ye basoki yo na mbali no bokabwana po ayebisanga ke bokabwana me ndenge nini oh landanga na WhatsApp na landi na WhatsApp to sololi atindelinga ba video la championne na lela na tala libala wana Natala dépense. Natala masangande se serva na libala wana la championne. Na miyoka mabe. Na lobi nzambe na ngai.
nga na o mérité te nga na o comprendre que mobali na nga zo passer ba moment difficile asala ka te na linga pinda ko tungisi te même 100 € ya pamba la champion na ko lia na ye mo comme ibali ya boyepende balia ka modewa kosa mais pour contribuer 100 € ya ye ya pamba eza problème azala ka na mbonte alobi la champion na lela ngai moninga na mwasi na lela après na pour affronter mobali alobi yo fanda kawa wana mbongo te ofanda kawa za na mbongo to yebinde bazwaka responsabilité même ya vie na moko te okopesa 100 € lelo mwana mususu olekisa mususu olekisa na lingana nanga ba problème surtout na koma kotika yo ke kishasa ko sala fête okansa muta bozui ola s'excusata akosela tande ba mibala ngo bakoma okosela mameza ki envoûtement te azozo dasa koloba la champion ona yebi nde bafanda na mobali te na tunye papa bafanda na mobali ndenge nini ofuta keloko te na olesa yo na ofuta ndako isiko lali mbongo yo zwaka soko lobo pesa mwana soki belé 100 chaque mois te là mso olekisa mwa moko bente mibale bafanda na mobali ndenge nini nazo comprendre opozo sala te po lingi ko sala te olingi kaka ba vie ba awa ba nini na télévision loko yo yebi ya mwana bafanda na mobali ndenge nini la champion na yiloko yo lobiki na ibo fanda na mobali te malamu esiko so bali na souhaité yo bonne chance na ndako na ngai bima la champion obike papa bana nga kanseki na okosa akanseki na osalager la champion ba nyono na nge koya pona ye même ata pona ye te mena ba temps to fandi na ye wana atikali ko pesela nga ata opiro ya mai ya 50 kwanza ne agwa kaneti kuto ekomi déjà leaks mais kuna la champion mariage civil mukolo moko te basali na no religieux baye ko sala civil baye ko sala religieux la championne otalo bikete mbongo ekufia ezebele donc yé to fani ne batanyo surtout wana la championne azo sala ni azo contribuer azo sala ekonjomi azo sala économie pona robomba mbongo akenda ta ko honorer ngai moi so na supporter na tanga galère aki ko kutana kana moi sa sali nini asip ake ko balaye allo batake tende mibali so bazalaka soka sali mabe afuka mena makola mwasi mama atilinga ogeye na lobi papa bima zo biloko na onyoso bima kende et parce que mondo bengana ngai yeba ke soki na tiema kolo libanda na ozonga te na lobi papa eza suwe na ngando sala nini ozonga te la championne na kanga motema yebo mbanda nga pa zo orgueilleux akenda ka kanseki le msuki na kobenga po ndingi sala ka en tant que moi c'est à mon soutien mais j'ai compris mon bali wana bolingo na ngati mobali azana bolingo na ngati na boteli bana me mbongo ne na liaka te mais préférer moi soit yebiete akeno sa les dépenses à bongo la championne na bolingo basomba na mbongo te mwana mama bolingo ba force akate na lobi us choka tombala ne kende na ndaku na ngana linko mona ote mobali na papa abana Niclette akei Niclette alobi la championne sona alobaki na nyoka makiti na okosa na lela ki papa abana ngai na lela ki bambulo nyoso to fandaki na lela ki na kondi na beteli boye mais na restaki ferme na décision na ngai abali ngate eloko moko te nini te esa kende ko bala na Kishasa kuna siko ngana sala nini na bomba ka mobali abonga continue ko bomba mbongo na ye po ya ko bengisa mwasi na lengana simba moto na bi papa kende la championne kendaki bato babonzela ngande na lobi niet talaka mutasala rate akomi ko mona penda difficulté que sika ke ko louer chambre so ko zo futa lem sata moi 250 € akotikala na combien akotindela moi c'est na combien ya abondela nga aye ko luka nga po 4 mois 4 mois to saka mama bana bitena mama bana to yeba ki onte kende na no sala vie ozanda ko bengisa moi sino ngai natika nanga tetulo natika la femme seule la championne a comprendre pena kete esali nini mwasi nanga kanga motema dinganga les choses abondela na ndenge nyonso chose grave na famille na Kishasa ona mona ki bango baza ko bina na fête ya libala bazo benga ngai pona ko convaincre ngana bite na mona pe bino te ngana na ba video wana siko bo benga ngata ke nani
Et pas na Kinshasa ko ne pas ba boti na bokenda ko pesa ta mayo ya pamba te mama bana kati me na lingi lisusu te so bo benga pona otuna bana boyi sanga makamba libala te po eza ko sala ni ko utiliser ngai o eza ko maltraiter ngai la championne ta ba semeki kinteko ba sola ninyo ici la soloté donc ndeko moi salobi la championne nyo kwa maki na kolela wana na 2019 na yako kuta na tonton moko na bana nga mibale na ba nuta na libumu bo eskize ngai na ba poitrine na nga tombe non debout tombe bi na kutani na ye to bandi ko solo to bandi ko se fréquentane na ndeko éviter penza aya na ndako la championne nde balobaka basa mabe bazali basa malamu pe bazali nde balobaka mibali ya poto te ya pe na mibali ya sérieux mwana mobali wana la championne to kutani na ye ante ko ya poto sika et tout aluki azui mukanda azui musala monika biso basi nde tozalaka na maîtrise te mwasi na ye na Kinshasa babota bana misatu donc il est temps mobali a oluka loko monika via poto ezalaka pasi donc mwasi penza donc akokaki na ye te kobanga soki nini mwana bino toyebi te akota tina libala donc akomaki tina mwana 4 na mwana 4 mazalaki ya mobali mususu donc mwasi akota libala nde mobali asa nini alongolaki motema ayi kokutana nga la championne na bomela ata nzoto te ali ata mbongo na ngai te ona fanisa na ndako 1 mois 2 mois te tant to komko so ali sole commissariat o te fona kendo kutana baboti na yo ya yo moyeba libalo ya kimokolo kendo kutana baboti na ngai na ndenge nini la championne wana na comme déjà na 40 ya mois ezotala ngai okutana baboti na ngai ah bon to planifier voyage to ke Kinshasa atuni ndenge basalaka la championne a honore ngai na fandi na tena bia solo bolingo basomba ate yango na yeko pesa témoignage na Dikina TV yebisa bana basi esika bolingo ezate mona naka ko bomano nzoto te na mobali alingi yo to bercer ye te soka kute na bolingo na ko kenda ko sala makambo ya sala nini asala ka te pa na yo la championne ba honora ngai mama na ngai lati lipota papa lati veste ezala mibali mususu apeseli ate loko te me commandement okosala fufa moto te fufa moto oyebi te ke mwana wana babote na nini ozwaka un petit rien na bamboka kuna baba Congo na bakisangani mutakata kabilanga mazosala azoplanifier quand même si nous sommes des Africains bokosa na keloko wana ulati pe ba veste belé o madame te o pese lo te o ka sonité pese lo te il s'agit que vous avez la volonté libala ba sololaka o pese lo te mais tala ba commande mebele bilamba na nyo se commisalité fufa moto na oliate olambi ba friti to mikolo na posa ole bloka mboka o pese lo te papa famille na ya moi sino ba respecta ko kaka po baza bata ba respect biso pa na biso et pas na biso na 16A okei penza boyo pese loko te ba ofandi so na kiti te que sala ka fo po ke ndokuta lem susu na tata moi si o veo bente tata moi si o lela pe a l'air posi ba kufa wena yena papa o kondi to lia ko kondi wapi to lia ka mbongo na wapi ya yo mo ya pendo telemo ba boite osanani na ba famille so makambo ane le karati ndeko mwasa lobila championna yebisa bana ya Dikina TV ki bolingo ba force kate na supporta mobali panda ba mbula nzoka mbongo na ya ndeko bomba kenda ko bala mwasi ngana botri ye bana makile bima na nzoto na ngapo na ye na zwa nduta poitrine kweya pona bana na ye mais a préféra kende ko honorer la championne na mutu loko asala kate azana ndako te loko moko te ti lelo na oyebisa yo mwasi wana ya te tange leki penda ba idna ne do mon penda ke no papa bana nga ko mkoluka sala nini azonga na bi papa obosala nini eloko te ngana yimbe bafana na mobali te kende ke sika ozakona batu ba intervention ba ninga bayana lobi vo menatika la femme seule ke na yeba ke na fana na mobali wa linganga ite ezate ke po bato ba mona me ngai moko na motema na yebike te mobali linganga te lo lenge na kozala
na acte ya sala ke confirma ki penza ke te mwana mobali oyo azalaka na bolingo na ngate vraiment na lingi bino ya trop na ngina lo ba non ezali ke eza na ba papa ba tonton bazo luka basi toza na tonton ya 43 ans ya lo baki na tanga kombo aza na France azo luka mwasi ya 30 à combien à 37 ans tonton aza na France aza na mokanda na ye donc asalaka aza routier donc nyonso eza ok kobanga eloko moko te contacter la championne toza na papa na biso ya 50 ans azoluka mwasi donc mwasi à partir ya 35 ans tina ali ya 50 ans alobi azoluka mwasi ya ajoana et puis toza na papa na biso ya 54 ans azoluka mwasi ye exigence na ezalaki ke azana posa kobota mwana moko bien te mibale, cela veut dire moi si fois ala entre 35 ans na 45 ans. Donc c'est ça. Et puis jeune tonton na biso il y a 37 ans pe awaka en Europe azako luka moi si entre 25 na 35 ans pour basala nini bakumbana le ligne nzamba ko sala nini akosunga bango. Vraiment la ligne bena trop c'était la vôtre la championne autrement dit qui n'a donné quand on était la Kema Fumbe en direct de la Suède tokutani mbalasima. Ceux qui ont ligne comme membre pour na soutenir la championne na améliorer mon sala na ngai na somba micro o tango na lubando yo linga ngana sala nini na lubando linga ko yoka comme membre est-ce que ba komi rejoindre biso pour ça la partie ya bateau baza ko soutenir la championne bateau soutenir la femme à plusieurs casquettes. J'ai commencé petit mais je suis une femme ambitieuse, je rêve grand. Donc rejoindre biso pour na ko soutenir ngai à partir à 4 € le mois yoko yeba na ko pona parce que ba monta eza ebelo ko pour na montagne yo linko supporter la femme à plusieurs casquettes. Tokutani mbalasima na ba émission mosusu. Bye bye.